Je prends un exemple. Dans le ministère de l'enseignement primaire et technique, dirigé par le professeur Tony Mwaba, on n'a pas encore détourné, mais à sentir déjà, et l'un est détournement, il y a dénoncé. Asani Moussa Mala, mes premiers années. Mon obablo, obaba, bazoiba, oba boto, la bazwa. Sko, mon wana, to habité, budget. L'élo inspection générale de finances et comme Kobangi sa mandataire public et comme Kobangi sa ministre et comme Kobangi sa motonioso a géraka l'état a géraka bana mboka na coin na e ezaloza bourgmestre ezalozali je ne sais pas moi gestionnaire il y a entreprise X ou Y et sengeli obanga oye ba ete tango na ko gérer awa tango ba pesinga misolo ya l'état na sala na yango bo elongo bani po ete soki na sali kaka nyamu IGF na mukongo na ngai. Normalement, tout ça a besoin de budget à Mboka. Tout le monde a payé budget à biso Mboka et comme autant. Tant que IGF est au sala, que bakanga kabatuana. Mais batana faut soit que mbongo wana bakoti on a caisse à l'état. Tu dis que mbongo boye ezonga ki na caisse à l'état. Ça musa elo nya sepeli singa. Elo a sepeli singa ezaka que lelo bato ba gérer biso. Ezala ba ministre, ezala ba mandataire public ba komi ko banga. Mbongo ya l'état et komi ko bangi sabango. Vous comprenez? Il y a un problème, c'est quoi? Gilles Alingeti a dénoncé, c'est une bonne chose. Mais les grands problèmes, ils ont suivi. Si on va dénoncer détournement, il faut tout le monde appeler justice maintenant et Kangi Moyibi, première des choses, à restituer Mbongo Yaibaki. Azongi Sangonan. Donc, Mouton a Yibi non Mbongo, so Kangi, on a Yibi 6 millions, c'est bon. On a 6 millions. On a dépensé 2 millions, 4 millions. Ça. Personne n'a 4 millions. Tu récupères un bon pour le reste, que ça peine dans la prison Makala. Nous avons IGF depuis Kala. Ils ont un service attaché à la présence de la République sous supervision du ministère des Finances. Nous avons depuis Kala, mais après un temps, dans le régime passé, Matata Pogno comme Premier ministre a commis la IGF officiellement ici bango bo contrôler partout mais bo contrôler na ministère des Finances na régie financière bo contrôler administrateur public mandataire pardon public le roi ba to ba gérer ba entreprise ba onatra ba OGFREM ba entreprise non soit public. Or bango nde mutu baza na exécutif. Revenu wana cela veut dire quoi? To sali musala au kangi mutu mais tout le monde a quand même que musala au sali mbongo mutu aibi et sala nini ezonga mais soki mbongo ezongi te c'est que musala wana aboutir na elorote. Bonjour. Ça congolais. Oui ouais. Lelo ozomona musala IGF ezosala ndeko Gilles Alingeti ozomona musala ngonde. Ouais normalement IGF a sala musala n'est bien mais tout le monde qui a salam salana est bien, bah féliciter bah Godin Poyi, bah tu belé pe, oh bah salam salana bango bien, mais c'est important ils a que non. Mais si on laisse le problème, ata bozo sala, bokangi na bino mutu, mais bon la kisabi que no bla, aiba ki na ye, mais biloko tel to kangi to zongi sango na compte ya l'État. Vous comprenez? To zongi sango na compte à l'État. Merci beaucoup na bandeko tout bazo na 3W Congo France de nous to tambisa micro baladaire par rapport à Gilles Alingeti bandeko vraiment bazo tanda IGF eza lelo oye ko contrôler budget ya mboka na biso bandeko ba ko sala mabe IGF ezo sala musala est-ce que ba congolais baza na makanisme la IGF mamba sali et lo ronia malam o ese porter ba congolais to retourner ba congolais micro baladaire moko na kotena ndeko na ngape moko aza mopandi sango bonjour. Bonjour Mona l'artiste et puis bonjour na bandeko tout ya Congo France. Santé kitoko. Bon grâce à Dieu hein. Tozo bundara mon cher rythme Pondu Madesu on est là Dieu fait grâce. Ndeko Jérémy ozamoko au Pandara Sango. Très bien. Musala IGF azo sala ya ndeko na biso Gilles ozomona ngondenge ni par rapport depuis musala e bandilo ni oze asi otalobike musala asala ngo malamu. Bon d'abord merci pour la question Mona, pour être franc, tout ça ba congolais. Ce qui se passe au Congo nous concerne tous, d'une manière ou d'une autre. Déjà par rapport à IGF, IGF signifie l'inspection générale des finances. Sur M. Gilles Alingeti, Aza, je dirais, cordon
Tokobenga est directeur général, Tokobenga est manager, vous comprenez? Donc il est là pourquoi? Pour rétablir vérité en fait. Contrôler gestion de la société, contrôler gestion du gouvernement, pour l'andamisala, il y a un mandataire, il y a l'État. Alors depuis qu'il y a déjà IGF depuis qu'il y a eu beaucoup d'inspecteurs avant Yazala. Mais toujours un écho positif le roi le loté. D'abord, ce qui est le plus important, c'est dénoncer. Tant que monde dit que non mafia mo ngesala mana parti boui. Je prends un exemple. Dans le ministère de l'enseignement primaire et technique, dirigé par le professeur Tony Mwaba. On n'a pas encore détourné, mais à sentir déjà, et là, il y a détournement, il y a dénoncé. Et aussi, ça fait peur. On a cité mon nom à plusieurs reprises. Bakebi Singa, mon aïba et Rosalate. Maintenant, il y a un problème, c'est quoi? Gilles Alingeti a dénoncé, c'est une bonne chose. Mais les grands problèmes, ils ont suivi. Si on dénoncer détournement, il faut tout le monde appeler justice maintenant et Kangi Moyibi. Première des choses, à restituer Mbongo Yaibaki. Azongi Sangonan. Donc, Mouton a Yibi non Mbongo, so Bakangi. On a Yiba 6 millions, c'est bon. On a 6 millions. On a dépensé 2 millions, 4 millions. Personne n'a 4 millions. Tu récupères un Mbongo pour le reste, que ça à peine dans la prison Makala. C'est ce que nous voulons. Donc, ce qui va dénoncer dans l'IGF, c'est bon. Mais après, c'est là-bas, ça l'a suivi. Banquette, Mozali Pena, fiable. Et après tout ça, Moutou a restitué Mbongo ya Congo ou ya Yibi. Et puis à salir prison et au service de l'élection de Bandé Moussouba Oyibate. Il pas bandi Moussala, oh yo moni à ma lame, oh so moni so vendre d'hôtel, de Gilles a sali loko moko bien, et loko SCP so vendre ba Congolais batalité. Et hier mais et puis ça biso leçon et puis ça fait bateau va d'autres travailler dans le gouvernement leçon. Oh yo moni déjà c'est plus ah bakangi Moutou boy ba simbilo on est ba salbe c'est ça déjà. Bon, il a fait plusieurs dénonciations pour être clair. Mais c'est pas la mingi na arrestation et ancien ministre de la santé. Docteur Eteni. C'est-à-dire qu'il n'est plus membre du gouvernement Azalaki. Mais il a retracé les dépenses au Salamaki dans le Covid-19 où il a géré, qui a eu manquant 6 millions. L'année après, à côté de la prison Makala. Sans procès, il va récupérer directement des Ndakunae, la prison Makala. Parce que, tout le monde a dit que non, Covid dans le Congo est athée. Corona est arrêté dans le Congo. Mais docteur Mouyembe, na docteur Eteni, amplifier qui dossier en haut. Or, on a 6 mois pour qu'il récupérer les fonds, les bandas, l'organisme international, les consorts, le Zali, noir sur blanc. Parce que l'arrestation du docteur Eteni, il a dit que d'abord, les budgets étaient mal gérés, et puis selon la Covid, au 1000 cas sont détectés, 13 babimi, 13 bakoufi, 100 bakoufi. Statistique, ça prouve qu'au Congo, il n'y en a pas. Et ça, quand on est isolé, on aussi les bandes Mboka, aussi Chine, aussi Europe, na moi maladie. Justement, Eteni Azali arrêté, mais Azali moroté, na ba médecin Moussoussou, ou bazali na carte ya commission wana, je crois 1 ou 2, baza peut interpeller, sauf docteur Mouyembe, le directeur membre du dépistage, il y a un ba récupérer été. Donc, IGF fait ça la moussala bien, mais ce qui va dénoncer un débat kangarabatou. Wakangi Moutou a restitué Mbongo na caisse à l'État, ça serait la meilleure des choses. Merci Jérémy, merci de retour à Rolanda Bisso, et un micro baladère, toko tambola par rapport au Tnobaye Congolais, Congolais nyon so bateau bakotala, bakbamonara IGF ado sala musala, IGF ado sala musala bande rebele bakolela. IGF ado sala musala eza ngo bien. Mais Mbongo wana sko so bakangi batezo kende wapi? Est-ce que vous avez un bande comme ça Congolais babike soki bakangi mutu bamona babotola na ba bien na ye wane ko bangi sabato. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait makala mbongo etkele pa na ye bo sala bino le côté todo continuer micro balade ko jomo ko merci todo continuer. Continuer micro balade todo bande ko na biso pi basala ka musala oyo bonjour. Bonjour mon nom l'artiste. Batebele na ba ebio lelo to ko tuna question batebele ba congolais ba ko baza ko sepela nango de komika so ba tangika muto IGF de ko Gilles Alingeti. Mais lelo musala départ bandi musala et lo connaissez sepeliso na mon totalité musala IGF do sala les autres les cas bien.
Tozo sepela, merci d'abord pour la question de Komuna bande pour la Congo France. Tozo sepela zo sala musala. Omoni na mboka oyo nzorande IGF ezala nango depuis kala. Hein, ezala service moko attaché na présence de la République sous supervision du ministère ya finance. Nzorande ezala nango depuis kala mais après un temps na régime passé nandeko Matata Ponyo comme premier ministre a komelara IGF officiellement ibisi bango bo contrôler partout mais bo contrôler na ministère à finance na ba régie financière bo contrôler ba administrateur public te ba mandataire pardon public te le roi ba to ba gérer ba entreprise ba onatra ba OGFREM ba entreprise nyonso public. Or bango nde mutu baza na exécutif. Exécutif, c'est-à-dire que tu gérer biso au quotidien. Le membre du gouvernement, le ministre, le premier ministre, qui non ministre, le vice-ministre, qu'on soit aussi mandataire public. On va gérer mbongo ya mboka. Mais maintenant, tu as ça IGF asala na bango musala. Donc à contrôler bango. Donc d'une façon indirectement, aïbisa ke le rôle la sala no isu musala. Parce que ce qu'on contrôler l'exécutif au sala musala nini. Mais par rapport à la question na yo, lobby IGF des fois bando sala musala elo nya sepeli singa. Elo a sepeli singa zaga que lelo bato ba gérer biso eza ba ministre eza ba mandataire public ba komi ko banga mbongo ya l'état et komi ko bangisa bango vous comprenez eza na mutu moko un responsable un haut responsable ya mboko alobaki mbongo ya l'état baliaka rango soki beli et c'est le moko eriko lo ba matela ba mboka mususu mbongo ya l'état baliaka rango soki beli bela la moment nini et puis pour oli yango comment. Oh, mbongo a l'été zambongo rolia te zambongo ba pesio au sala musala comme il se doit. Mais depuis ndeko inspecteur général chef de service Gilles Alingeti au sala musala, tout le monde a que ba mandataire public ba ministre komi ko banga. C'est-à-dire avant à signer document est-ce qu'il y a un document intérêt à l'été zali? Est-ce qu'il y a intérêt à Congo zali? Est-ce qu'il y a un document oh nga soki na lié lobi soki IGF fazana mu Congo na ngai. Problème ya bandeko balingaka koyeba après procès parce que IGF fazana ka inspecteur a osala enquête neti à sali rapport final à rotinda yango na qui de droit c'est-à-dire à rotinda la procureur général de la République procureur a bengi moto oyo batangi ba incriminé na kati ya dossier wana et puis ba sambisie soka bimi coupable ba cotiser na boloko et batu bazela ba mona que tango nini ba botoli buntu wana biloko topé mbongo oui c'est ça les problèmes. Procès cause à public même ko boto la biloko to pe ko zo mbongo na compte mutone ko za sous public te ndesika bande ko mingi bazaka na mwa nyamu ah mais nini ba procès ngo so le kameto mona pe ba boto la batu mbongo te to mona ba boto la biloko te procès cause à la public mais tant ou l'état ko zo mbongo to biloko ko za jamais public et ça la maka et ko sala ma robot la biloko wana mais ko sala ma publiquement te donc eloko ko sepelisanga ipe ba imboke bele ba ko landa biso za que Lelo inspection générale de finances et comme Kobangi sa mandataire public et comme Kobangi sa ministre et comme Kobangi sa motonio so a géraka l'état a géraka bana mboka na coin na e ezaloza bourgmestre ezalozali je ne sais pas moi gestionnaire il y a entreprise X ou Y et sengeli obanga oye ba ete tango na ko gérer awa tango ba pesinga misolo ya l'état na sala na yango boye longo bani pour être ceux qui na sali kaka nyamu IGF na mukongo na ngai ndeko ni sa simbi oyo ndozela asimba o IGF oyo ndo mutemo no baka ya liambongo à l'état IGF asimba o so sepeli bon toza kozela procès ya Matata Ponyo ba bien kozala public toza kozela procès ya Matata Ponyo pour être misolo ebele à l'été bimaki na makamba bukanga lonzo fo balandela yango toza kozela procès wana ngala kozela yango toza kozela procès ya ndeko Willy Bakonga na dossier oyo akendaki Brazzaville te akimai na mbongo mais na dossier ya EPST le lengeni ya géré qui misolo surtout mingi na sekopé et si ka wapi service ya contrôle ya paye ya enseignant ba fictif baza kunebele to ko la dossier na ngana ko zela yango na pe ko la dossier ya ndeko Eteni Longondo ancien ministre ya santé ndenge ya géré qui mbongo ya COVID-19 balobi kuna nyamu eza mingi to ko la dossier wana ya Eteni Longondo toza ko la pe dossier ya mama na biso Akasia ancien ministre ya économie ndenge nini ayebaki na ko gérer misolo ya l'état to akozela dossier wana et na moi ba dossier ebele to akozela sans oublier ba dossier lokola ya OGFREM nandeko na biso comment il s'appelle encore kombo na Ekimi ndeko ya OGFREM to akozela dossier na e to akozela ba dossier eza moi ebele ya ba mandataire public comme pe ba ancien ministre poto ba misolo ya l'état za kotambola ndenge nini et ko sala ete ndeko na biso muna
ebangisa ba oba okoma ba ministre lobby ebangisa ba oba okoma ba mandataire public lobby ba ete misolo ya l'état baliaka yango te ebela te eza misolo ya l'état tika yango na kesa l'état sala musala oyo l'état sengeli yo osala. Merci ndeko na ngai, merci batebe balanda biso ba congolais ba ko senga kaka tant bokangi moto bokangi na bino moto bientôt ki bakangi moto mais est-ce que bozo simba biloko bozo saisir ba biloko na bango ba bien na bango parce que bozo saisir ba bien na bango ne ko bangisa bango mais bozo saisir no ba bien na bango te moto ko banga na ete pe deli sou ezaki mbongo wana o bozo zwa ezo zonga na caisse à l'état to ezo zonga te ba millions ka tozo ka o million o 300 millions o 1 million o 500 millions mbongo ezo zonga na caisse à l'état to ezo zonga te tozo continuer miko balader. Merci ndeko. Bonjour. Ça congolais. Oui ouais. Lelo ozo mona musala IGF ezo sala ndeko Gilles Alingeti ozo mona musala ngonde. Ouais, normalement, je fais ça la musala n'est bien, mais tout le monde qui a ça la musala n'est bien, bah féliciter bah Godin Poi, bah tu belé pe, oh bah ça la musala bango bien, mais c'est important ils a que non, tant aux autres kanga to remarié, mais faut tout le monde bah revenir à récit wana, bah revenir wana cela veut dire quoi, tout sali musala au kangi mutu, mais tout le monde a quand même que musalo sali mbongo muto ayibi esala nini ezonga mais soki mbongo ezongi te c'est que musalo ana abosir na eloko te depuis IGF ye ozoka IGF ezo bangisa ba ministre ezo bangisa ba te belé elon so asali o CP nango bon eloko moko te parce que namoni nanu mbongo ezongi te zo comprendre ezo bangisa na kokanga ezo bangisa na musalo ezo salema bien mais o etali ke no mbongo kozonga non tout le monde en côté et là on me répète dans tout le monde place wana et c'est plus ça dit sauter à muke parce que bon il faut zonga moto ayibi $100,000 par exemple il faut tout le monde que $100,000 wana sani ils ont une caisse à l'état mais tant bon wango ils ont une caisse à l'état te bakangi moto bache moto na boloko après 6 mois 8 mois une année 2 ans 3 ans moto na bimi l'état moto sali ka perte mais ceux qui mbongo wana ezongi ils a bénéfice il y a l'état na peuple congolais auto zela yango wana tout le monde a mbongo ezongaka. Merci ndeko. Merci beaucoup. To ko point pandeko baza na posa vraiment koloba. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Na mono awa ozali congolais moko lelo musala o ezo sala na IGF pandeko na biso Gilles Alingeti ozo mona ngonde. Bon musala ezo sala manango bien. Mais tant siko bazo sala misala na bango faut ezala rapé avec action. Pourtant bazo sala misala ko kanga batu. Tozo mona misala ko kanga bazo kanga. Mais siko bato bazo kanga mbongo wana bazo kangela wana ezo mona na te. Na ba kesi à l'été zomona na te ba biso auto zo sala salaire malunga te ba IGF ngwana tant bazo sala misala o kanga fo monga be mona naka po biso bana pe ba pe maka bien na bandako c'est ça IGF ayelo ne sepelisi o moni za ke eloko asali sepelisi ndeti nga pe na depuis ye o sepelisi nga na moni ngote na moni ngote nanu te dans la rame ke na moni bakangi mais ce qu'on a yogi te ke mbongo o bakanga ki monter yango yo bachengo na caisse à l'état. Normalement to ça na besoin ya budget ya mboka to yeba pe ke budget na biso ya mboka ekomi autant. Tango IGF ezo sala ke bakanga batu wana mais batana fa so ka mbongo wana bakoti na caisse à l'état te vi ke mbongo boye ezonga ki na caisse ya l'état. Merci ndeko to tamuza so micro balade bandeko baza posa ko loboma bandeko belemba posa ta bazoka IGF ezo sala leng ba ministre bazo banga ba konzebe bazo banga kasi mbongo wana eko kende wapi. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Tomonyo avema ozala kata bandali awa musala ozo sama na IGF bandeko bale ozo mona ke IGF zo bangisa ba ministre eloko ni de prix IGF bandi SPLC. Te IGF eyo sala musala. Muto bache azana bagage Gilles Alingeti. Intellectuel. Amoni mutu wana azana bagage. Azana amour patrie ya mboka. Mais siko le seul problème ata bozo sala bokangi na bino mutu mais bola kisabika no bla ayibaki na ye mais biloko tel tokangi tozongisa yango na compte ya l'état o comprendre tozongisa yango na compte ya l'état mais siko bozo kanga batu bazozongisa biloko na compte ya l'état te pona nini biso ba peuple tozo souffrir to senga ka fatigue ka ten longondo eteni longondo siko eteni longondo bakangaki yo selon ndengo yo yebi azongisi combien ba million non to ebite mbongo longondo ministre ya santé bakangaki ye mais azongisa mbongo à l'état kaka mon vieux place yoza zongisa ne fisque chiko ya mboka
biso bapepe tozosouffrir. Gilles Alingeti. Ah papa osala musala na kitoko pepele sans faute sans défaut. Alingi ye afanda na kiti na ya bokonzi. Yoyo kana ministre ya nini ya information. Mwana biso abandale. Oyebi ye Dani Patrick Mouya ya lobby azosanga na IGF. Est-ce que vraiment RTNC match ya Congo totali yango te. IGF alandela batu wana ti. Merci Congolais au Congolais za posa loba ndeko nanga bonjour. Bonjour. Lelo omoni IGF aye et komi ko bangisa ba ministre depuis IGF ye ndeko na biso Gilles Alingeti. Elo oni omoni ke o ezo bangisa déjà. O omoni ke IGF ya sali ya malamu. Bon, na loba ne bande olanga ba tso loba awa. IGF asani musa malamu mais premier ani. Mbongo o ba blo o ba tu bazoyiba. O ba botola ba azwa. Siko mbongo wana to ebité. Budget la mission mboka nanu depuis combien 4 milliards combien c'est 4 milliards bon mbongo nani net nani wa ibeka nani Vital Kamerhe mbongo ne lekida ba 4 milliards et ça va mbongo belé oza kelelo so bazwa on bazwa ke mbongo bazongisa na kesa l'état surtout bike bazongisa na kesa l'état na oza ki wana toza dans combien toza dans mbongo belé au moins que même population donc to vivre bien non c'est pas Gilles Alingeti par rapport à IGF. Musala kitoko asane musala kitoko musala pena na bien mais to na besoin ni mbongo nde ba mbongo na to yoka ngona TV te to kanga mutu boye to zwaki somme boye to bakisi na kesa l'état budget zaki boye na mitu mati boye on comprend déjà ni bongo ezaka basa musala kitoko mais mbongo nde to mona kande mbongo to mona kande mbongo. Merci bande komoni ke ba Congolais bazala posa vraiment ya koloba donc eza musala o esengaka foto sala rango poende Congolais fa lobaka tokaka IGF bien ndeko na biso Gilles Alingeti bien mais soki bakangi pe moto wana Congolais tosenga kaka babiloko ya sombaki na mbongo ayibaki bokangi yango nanu bozwi mbongo ayibaki 1 million tomoni 2 millions 3 millions po bakongolais bazosouffrir katile lo tozokaka ba million ba million ekendaka wapi Congolais koloba ngana mtu kutani mbala sima ciao. Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo kitoko Congo France.com